eza ko mata, les nerfs sont tendus. Comment on a mbinga ingambia mobile ya kufi ata mabe zalaki yaya Janina mama mwana na ye mao to mona biso nyonso mawa limbisa déjà papa mwana na ye. Mais ya Jani il était manipulé na ndenge ya qui c'est pas mwana mwasi o. Pour la prino koli no na via kitoti. Le pango place au bando foutela na mama bino e kangana le pango papa leki nanga otana na maya kalamu bisika ba nye tellement tema na ba coin ya mai. Ma chérie, wa muté mama bé, ce qui aussi mbela bandoki aussi mbela bandoki bilambate, c'est que yo za sirène des eaux. Sirène des eaux ouais qui toko pété. Ne commence à tatouker à lobby ma vérité. Ya Jani a koufi na ba souci. Ya Jani fa ya koufi na ba souci. Notre icône a koufi na ba souci. Nani akoki ko accepter ko mona ke ba koti selo mbanda na ndako za ko tala. À moins que vous ayez qui zengi ozo tanga mai na monoko soi. Mais pas une personne vivante ozo tala cerveau ozo sala. La brine a torturé à Jani moralement, physiquement, et spirituellement, tia koufi. Vous croyez comédien nini oyo aebi Jani ndeko na biso akoye kotika Jani na katia beba problème wana. Ils étaient toujours là pour lui. Mais moi si à séparer qui comme aussi les mecs en question à dinga qui moi si il a accepté tout ma condition ma pesa qui. Alors ba ko forcer na makasite azala ki mwana mokete yango baloba ke loko eliki tika na mokili ezala kate bandeko to tambola ka bozo mona nga libanda bokitoko mina kati eza kolekana na kati na nga mekse na nzambe de bayebi po mekse atangi na go classe ya Jani muteme se vimba ki timu to kuma na lanje mission moko azoba ki na utaki hospital na zaki hospitalisé na kuma na problème ba cœur cœur bokasi problème à cœur ya rapani mais ba souci o sakimila na ba problème et continue donc comme un buveur d'alcool, buveuse d'alcool, ce que moi si. Et puis, viens au dégradé comme ça, tu au koufa. Na tu as la vidéo, il y a pauvre Jani Ango, na bana o ba o mbanje ba fali papa, botale longi na ndenga comme qui parle. Ça se voyait que c'est un homme qui n'était pas erré. Pas du tout on les maltraitait. Devant ses propres enfants, bana wana ti ba kokolaka. O ya moi si. Amona makamne ba maltraité papa na yango nga na yeko ebisa bandeko na nga mibali na suki wana po na na ebele ko ba pona ya moi sana la brine na kangi munoko po ya ndenge na ngati bon. Voilà, bonjour, bonsoir à toute la famille de Mosakoli Chako Télévision. Moi, votre humble servante, je suis encore là aujourd'hui pour vous présenter cet petit élément sur l'affaire de notre défunt Ya Jani Faye. Donc, Ya Jani Faye ne plus. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter nos condoléances à sa famille biologique et à la famille artistique. Nous savons que et ça n'aura pas si Sokiko Obungisi Mutu. Ça fait vraiment trop mal, ça fait trop mal. Il y a qu'au perdre Mutu Munene Boye. Moi, je peux dire que c'est vraiment l'icône des culture Nabiso. Oui, si on peut bien le dire. Jani Faye, c'est vraiment l'icône de notre culture. Mais tout comme on a battu nyonso ba sepelité. Nous savons que mutazarana mabene azarapena malamu nae mais ezarama bemingi soki 90% ya o eza présenté aux yeux des gens eza kaka ya mabe. La famille ici chez Mosakoli Chako Télévision, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à vous tous. Bino bato déjà bossabona et puis na ba nouveau abonné et puis ba nouvel abonné. N'hésitez pas si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Et ça la passe comment on a que il y a beaucoup de gens au bazoloba que non, il y a Jani à se faire sous frapper Mao, la justice dédiée Yana. Oh non, Seigneur. Comment est-ce que tu commences vraiment dans raisonnement mon côté trop bas? Bien sûr qu'il y a Jani à Sala Mao Mabe, mais Mao a l'obangwe mon émission qui est à Limbisae parce qu'elle était toujours amoureuse. Il y a Mobali Naye. Aza papa bana na ya bota kine bana mi bale malgré moko akufa ma bota kine bana
yango te pe ce qui la brune ce que la brune monopole ya koya kosala ko maltraiter artiste modèle wana yango wana na mokili oyo eloko eleki tika eza te frère na biso Moïse Matuta yembango eloko eleki tika na se na mokili eza te ayembango eloko eleki tika na mokili oyo eza te. Si ça ne marche pas, laisse. Maintenant mbinga mobali ya boye akei mama na ya zolela bana na ya tiki bana 9 s'il vous plaît. Donc eza vraiment pas si nzambe azwa kaka lokumu parce que yende à permettre, si on peut bien le dire, parce que ce qui a permis à quitter ozaki troisième crise na ya kosala ya liboso nzamba épargna qui ya mibale ya misatu nzamba décidé à kende peut-être à Monique il a beaucoup souffert. Il a vraiment beaucoup souffert selon ba témoignage otozali koyoka ndeko na biso mobali a souffrir vraiment na libala oyo ya yena ya la brune yango wana tokosenga na biso poti tozoloba boya jani aoyoka biso te donc biso nde tozokomi yoka et puis bino bato botala biso boyoka so moni eloko wana esimba te laisse so moni eloko wana esimba te tika ndima baseka oneti babiso bakuma oseka na bango biso on s'en fout. L'essentiel est que tu vis ta vie, tu es à l'aise. Parce que ba tension wana problème à cœur problème ba rein wana eza ba maladie moko très dangereux na vie ya mutu. Et puis ça la traitement nango very expensive. Très cher, trop cher même, je dirais plus. Donc toye bakomi bate la muto akoki kolinga yo lokola yo moko azate to milinga la famille to milinga toko senga kaka na batu oyo bazozwa ba cagnotte déjà na kombo ya Jani oyo baza censé te akozwa botika parce que boyebi kombe bazo ba mbongo balie ba mbongo ya batu ba wey ndenge nini basuka conseil gratuit tolinga ki te pesa yango wana na kati ya Mosakoli Chako Télévision. Je profite de l'occasion pour dire de grands merci aussi à notre maman Julie Chako, là où elle est, à toute la famille. Je vous salue tous. Et à notre pasteur Michel Chako. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir. Abonnez-vous massivement sur Mosakoli Chako Télévision. Que Dieu vous bénisse. Soki nzamba zongi te ngai na bino tokokuta na lisusu na mikolo o ezali koya parce que vous servir c'est notre devoir. Nzamba kumbama molimo ya ndeko na biso artiste na biso munene ya mboka Janify Epema na kimia famille nzambe abondisa mitema ya bandeko nyonso o ezoki de partout ils sont. Nzambe vraiment abondisa parce qu'il est le seul. Nzamba zaka yende kanda koki obondisa mitema. Sans ye mubulu. On se retrouve à la prochaine. Bye. Les